quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge faisons nano ya sika. Avant que bandele tonga mevongo ya sika. Yango moni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo. Bonsoir chers internautes, vous êtes scotchés sur www.congoyasika.net. Il y a Boss Maurice Premier, le Diego Cao de la presse en Norvège. Ce soir, je vous présente votre émission Arndé. Arndé et Zolobela. Arnyonso, artiste à Koki Kosala. Artiste musicien, comédien. Donc, Zolobela Arndé. Donc, ce soir, Nayambi, artiste Binonio Soboyebi, Congolais Sobayebi, un grand artiste, King Pader, il y a Orchestre Cultura, il y a Félix Oisé, quoi. Je vous présente King Pader. Alors bonsoir King. Ouais, bonsoir Crack, bonsoir mon frère, vraiment. Donc, au Salina surprise Lelo. Vraiment, rendez-vous, Izala qui n'a pas raté rendez-vous dans Haute Crack. King, Tunga qui Tomekako solo la nayo ce soir, Tomekako Talato eba. Parcours nayo, parcours musical nayo par rapport à la carrière musicale nayo ou tina wapi avant oya okoma cultura na lingio mekako expliquer batunyo so bazolanda biso de partout o mekako talisa bango carrière nayo ezani ni liboso ya okoma na cultura carrière na ngai kin pas de herba na poto bayebi donc na beti na orchestre mo ebele o nano ebimati vraiment na l'équipe international de Milan musica pas venir nga pauvre Titi Tambo paix à son âme na leki na ba rive esthétique na beti na Lisboa fondation pas venir nga phénomène la di esobe na le kapendeti na batambour wana kala donc vraiment yango esala qui était nazala vraiment makasi ya konyata pena mona monsieur Google monstre d'amour donc musala ndeti ndaki bongo via découvrir. Ce qui te l'ont dit bien depuis Oyana Cultura, kokoma na yo na Cultura et lokonini oezaki ya sikayo et la kibango comme innovation na quatre orchestre ya Cultura. Ouais crack et loko ya sika o ngana en orchestre via comprendre kabi oh petit na ngai kin pas derrière veye moka lobango nazo sala animation veye moka bi yoka petit na ngai kin pas derrière batu bayebi. Na primis tu izidi na lela sika. Na primis tu izidi oh. Afrika Europa tulanda nga mostre. Na primis yo. Iva mala tulanda kobenga nzembo. Na primis yo. C'est bon. Tous les kele paweni wa. Yoka petit nangai qui n'est pas derrière ma pata satellite. Vraiment. Alors, ceux qui n'a comprendre bien, Elo Nini, Bozo Bombela, pour Banda Toyoka qui fimbu, on dirait jusque là, moi, silence, mon robot, je ne sais pas. Eza Nini silence, wana. Vraiment, monsieur Google, salut d'abord, on a mon président, place Azali na Paris. Azolandanga na ebike ba na Paris nyonso bozolandanga ikin pas der vraiment après film boa mabe ezoya donc eloko pena mingi photo beta setende to vaninga na a crack donc boa mabe ya solo donc boa mabe album na bino en tout cas bana kini bana poto hein les États-Unis nazi partout au balinga koyoka musique ya monstre d'amour Félix Oisé kwa kaobenga nzembo monsieur Google ve ya ba petit na ye ve o ya pesa biso passe lelo mukile comprena ke wana kini pas de oso comprendre pour lelo na mouvement chanteur animateur donc basala rasoute na ba orchestre donc nga lelo kini pas de nazo yemba nazo boaka na Cultura président nga azondima musana so sala vraiment na kumisa nzambe fort pour baver on a ba monstre d'amour baza batumo baza lito ya musique makasi donc une fois ndimi yo na kata compagnie na ye oza la double fonction vraiment na ba orchestre yo yebi crack baza rasute pe à son âme ve na ngai Bulantulo Alpatino na ba mon premier batutu Kaluji batomisala makasi. Bon par rapport à carrière na yo obimaki na ba lignée ya nani ceux qui na kotuna donc
yo bimaki na onte liboso baki oyo kabakolo babimaki déjà liboso na yo na ebité sentiment na yo ezalaka na artiste nini obanda ko apprécier mingi artiste nini oyo asalaki keno yo poko ma musicien lelo. Ouais, vraiment wana soki na kosi yango eza mabe bana poto bazotala nga bana o bana Bolande ndeti bave na nga ba Didier Massa ya Vatican na kati ya Paris bave na nga ba Hollande nga ba Gérard Basilo Awamba ya baleki Gérard Basilo Awamba mon vieux donc ya baleki petit na oye aucune pas d'air donc tozwa banzela ezali ya bave na biso batutu Kaluji Balpatino Boulantulu bazo yemba bazo boaka na kati orchestre senti pena kete na boaki Blanquette la chèvre de Monsieur Séguin Blanquette est-ce que l'herbe te manque ou la corde est devenue trop courte Blanquette voulait toujours l'herbe qui pousse sur la montagne oyesu oyembi Ponininga Nanyo kwa manabo lingwa sime yo musindanda. Donc wana tu ar. Ouais, ya solo. Bon sima ya Fimbu. Elo ni bozo bombela biso pona tunaki sima ya Fimbu silence oyo et c'est dû à quoi mais namoni neti répondra ki nga penza te. Ouais, Boa Mabe. Donc namoni na Boa Mabe. Boa Mabe, pourquoi Boa Mabe? Donc Boa Mabe na sens nini? Nzambe ya moni biso mabe. Ouais. Ngai pende ko nga crack nde to vandi no boye. Na moni yo mabe, yo po moni nga mabe. Donc Boa Mabe bo découvrir ebele. Bo découvrir ebele. Biso na verbe to lo ba mukonyo so ekokaka. Donc mukolango ekoka. To boy to ça la publicité ya likamoko boye. Po disque moko te o ko bima na Congo. Emsu na monde entier soke bimi otiango na radio na yo obandi ko kango place aux anzale sili ou bien place aux ambongo balikisa mio na poche on se comprend donc ezalaka a disque mais maté yande on se comprend maté ya o monsieur Google a mesana ko pesa éducation bokoyoka esala bien crack. Bon na Boza Mabe na ebité ozana combien de titres na katikuna? Vraiment, titre nan no ebanité, bozwaka communication mais via Pesibiso opportunité, via Pesibiso chance. Oui. Ya ko signer titre na 4 albums wana. Donc kak mingi yelo konazo betela ngo CT yango Boa Mabe zoya. Bana poto, bana Hollande, bana Suède, bana Suisse, mutu nyonso alinko contacter ngai kin pas d'air po abima. Soit ko zo penzembo. Ponzembo ezali. Oui. Donc yaka to solo la Bengangai, plus 243 89 77 011 99 plus 243 89 77 011 99. Donc on va contact nyonso vraiment qui pas derrière on a nzembo ya mobimba vie a pesinga chance vraiment. Donc crack ba beta ba nzembo na ba disque mais nzembo oyo via pesinga en tout cas na rosala nyonso makasi nyonso na saisir opportunité on a vu pour la première fois à Vinanga. Donc eza lisasi moko bien calculé. Ouais, bana poto, bana Kinshasa, bana de partout où vous nous suivez. Bino mon bolandi king pader dans la epsi bino Boza Mabe. Balobi donc Boza Mabe. Ezananzela ezoya. Boa Mabe. Ah. Faut mettre na Boa Mabe. Donc eza eloko yo, ezananzela ezoya. Alors bino mon bolandi est de partout. Soki ozana posa libanga, ozana posa ndenge kaka ezalaka, ozui numéro. Boni basango ya leader. Ouais, président Nangai Félix Oazé quoi, Kaobenga Nzembo monsieur Google. Monstre ya bolingo. Ici koza papa, ba bon séjour na Paris. Ve aza na musala. Donc place aza toujours azo sa musala na ye. Donc VR ya boya na livre na ebino mo boyebi. Monstre d'amour akendaki pe na misala asala livre par rapport ya ba verbe. Ba verbe na ye o asala ka ba te belé ba kota ka pena na bozindo. Ba mituna ka mais Félix Oazé quoi na ba verbe na ye alobaka vraiment nini alinganga faire comprendre masse nini. Donc vie asa déjà azalaka déjà na ambition na kala yango vie akene ko réaliser lisusu par rapport kako eza na
na ba tactique ya orchestre wana peza na kati azo préparer livre na ye sur ba verbe. Ouais, King Pader nde toza boy toza en direct ya Congo ya sika.net na ranti na minute au bana poto ba landa biso Patou Mombo 00 fait na Felanda azo landa biso en direct na ebité dernier mot na yo et cause à la nini pona o informer public nyoso bazo landa biso. Vraiment bana poto bo raté eloko te yango eza pona art juste pona art. Donc Congo ya sika yango vraiment ngai King Pader artiste na bino bana poto vraiment ba o ba soutenir ngai na rozangisa bino te Gérard Basilo Awamba na Paris wana ve en tout cas kimia ezala vraiment la lumido Cédric Mabeka na kati ya Belgique na bela hein Roda Mabeka masa na ngai na bossa na kayote la lumido tendance hein na kati ya Londres makamuna bino yango Gérard Basilo Citra Matutezele vraiment batu nyonso ba soutenir ngai Congo ya sika yango King Pader yo nzembo ezali donc benga ngai plus 243 89 77 011 99 donc ce qui peut koki numéro en te okomona numéro o eza ya émission au Congo ya sika numéro est affiché na sewana veut dire que soko lingo so King Pader obengi ata na émission okozwanga mais nzembo na bino ezoya ve apesinga chance na signer titre na 4 album o asika après film boama be donc bana poto bo saisir opportunité. Donc, ils ont maman opportunité ko bukana te bana Paris, bana Belgique, bana Suisse, bobenga Didier Massaya Vatican, bobenga venanga Chilzina kota kota, Karine Mabiala Mabashi. Donc ba petit tout ba Massa ngai ba Lionel Chora. Hein? Na bosani yote rodi que chanson na Paris wana donc motivation. Donc nzembo na bango zo ya vraiment crack na sepeli a trop d'opportunité o. Neka ba yo kaka King Pader derrière. Panininga ye panininga nanyoko manaba lingwa sime ya musindanda mabali lolo nga babokela ngasoi babokela ngamai babengana ngapana bino bolingo na yo ekoma porte ya bonheur Gérard Basilo donc bana poto King Pader yo. Donc crack King Pader yo donc ba raté opportunité au Tenzembo Zali mais c'est Google monstre d'amour a pesinga chance ya ko Tenzembo na album o boama be donc bana poto bobenga benga na numéro o ya Congo sika ozwa King Pader atoza na ba fin fois atoza on a Las Vegas o na Tokyo soko tali émission o vraiment ko raté l'ingité elengi babuka ngona ndakwa baninga te esengo nango sa nango na parler na omoko ozana nzete lengi na yo na sepeli check. Merci beaucoup King Pader de partout vous nous suivez binomo boyoki King Pader bolandi en direct qui a www.congoyasika.net o ezalaki émission na bino arnde binomo ko bouti olanda King Pader ndinga uti ko le canabiso Patou Mombo 007 en Felandi omoko landi King Pader libanga moi j'ai sa motivation Gabi Kilimaka Songo Blaise Lingi le café noir de la Norvège Basile Kipoupa le futur honorable hein? Binomo Bolandi petit namino King Pader JCK Songo na France Guy Michaud Binonde hein? Bana poto ba ebani bana poto bisoto yebi Binonde likana biso ezana Binonde bo soutenir ba artiste na bino o eza émission Arnde ya Trésor Congo na Kinshasa Basalam Ebele o eza émission na bino Arnde tous yamba artistes sont comédiens, sportifs, musiciens. Nous sommes là pour vous sur www.congoyasika.net. Oya Boris, boss Maurice Premier, na Norvège. Je vous salue. Bye. Rabi Ali tinda amu nanga liboso na ye naluki yanga na mbongo te gile mapeki naluki na butu na simbi buji na maboko Didier Masaya alino moke Aristote Kiebe
donc check Congo ya sika bana poto Congo ya sika www Congo ya sika donc ne zappez pas, ne ratez pas. Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge faisons ngana no ya sika. Avant que bandele tonga mevongo ya sika. Yango moni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili.